toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele toujours en avant. Landia DMTV Mbote Nabino Esengo eza toujours kovanda côté Nabiso poto yebi ke bozali belé na minute boza kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV. DMTV apporte la cabino actualité mais oyo et même la capé bino ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux pe na ba réalité ndenge kaka tozomo nango na mboka na biso République démocratique du Congo. Tolungi to sola Nabino moi sujet moko to partager peut to échanger Nabino mais avant to aborder ango boyebi kaka que awa na DMTV to si to sala choix ya ko continuer ko sensibiliser bino tant que maladie o ya COVID-19 et ko tika biso TP et ko continuer toujours ko tungisa biso to continuer évidemment ko respecter ba mesures barrières pour yango ndezali nzela izo mema biso na ko se protéger pe ko protéger ba famille na biso pour prévention ndezali meilleure arme to za nango pour to lutter efficacement contre maladie wana. Bercy Mwana boyebi ke Bercy Mwana zo sala actuellement nzela na ye abimisaki mwa chamoko oyo ezo marcher très bien ezo beta en tout cas ezo beta na ba boîte notamment bana bazo sepela nango pe fort nzembo na ye ya lebanga yo donc nzembo wana et simbi mais ça toujours on dirait pe na mwa ba lignée ya Bill Clinton mwa nzendo moko asalaka ya sanduku azako yemba na sanduku wana donc ezo renvoyer biso mwa muke ba côté wana mais justement en parlant de Bill Clinton Bercy Mwana a talisi biso réalité moko ke ye azalaka pe kopesa Bill Clinton bakri azalaka pe kopesa gentamicine lisimo bakri kaka ndenge Bill alobaka pe ke ye pazaka kopesa tutu kaloji bakri tango ye moko bani kosama kamzoka ye moko paza suna muto apesaka ye monda musique eza pasi yo parolier musu pazo pesa yo mais yo komisaka kenga na pesa ki mutu bwe donc monde ngo ezaka nango système kaneti ya lipate sikoyo entre gentamicine lisimo wa simbi animation à BCBG animateur moko ya makasi gentamicine lisimo na Bill Clinton Bercy Mwana a précisé na biso nani azalaki pena mwa ko solo la kitoko soki azui apesi ba krina habité so bino boko deviner mais en tout cas ngai na kotika bino bolanda nde ye moko Bercy pour a préciser yango pe a lobby yango évidemment toujours avec un peu d'humour nde to yebeli Bercy Mwana yango nde nazo proposer bino bolande bongo na sima tout ça pe moi analyse muke pour te ba ko comprendre ndenge nini masolo yango ezali surtout les kambo ya ba animation parce que ba animateur ba yaka kaka ngala créer nzoka na kuzo azaka na ba petit moko ba bimana noté ye moko pe baza ko fournir ye petit on a petanga ko bima ye moko pe tonto solo to banano ezalaka nini esalaka ke yo mto ala ki fournisseur ya ba cri tango komi boye ba komi pe su ko fournir yo bongo siko makasi no ko créer wana et ke yo apeli mo ka ndenge nini le son de tonto sola yango wana je rappelle que bozolanda chaîne na bino DMTV yo mto zana na abonné tende ko nanga ko hésiter te cliquer ka na bouton wana ozomona eza en rouge avec comment s'abonner une fois qu'on clique en une seconde seulement comme abonné à la chaîne DMTV ko tala peka pembeni ko mona cloche moka notification ko apparaître dès que ko s'abonner et ko permettre na yo au ratara le souté ce toute vidéo moko donc cliquez pe le sous wana en une seconde seulement. Merci beaucoup. Suivons cet extrait avec Bercy Mwana. Nous nous retrouvons tout de suite après. On est mis à livre dango yeso ko sala makama livre ezana ko makamu na ye ngazo beta musique repassée bango bazana musique chiffonnée donc tout ça pena nzira moti non je suis battu moi il y a eu repassé bango za chiffonné si mais ils ont beaucoup ça livre ko ça raté venanga livre ko ça raté batu basali bino basali ko bina yo mobé ya bango za chiffonné et ça stratégie ça le coup innocent bon dimanche toi innocent bi aller na musique na ye afro Congo na na livre chiffonné na free bindi makamuni afika kwa Bill Clinton taziona za kumutuku menene leo obosa te bokabona siko bino mbali na bi to kaboni siko na sasa ego sala featuring mo bokabona bombe zoya yugata
bombe so ya monsieur Yukata ayo ka moi kapela libanga yo libanga yo libanga yo besi ya mwana zubita masolo libanga ndeko na ngai libanga talaka tokolingi bamwaka yo ifo yo pesa mbongwe nzimba utsanga susi ozongwa isidio kasunga pesi idenga na zungu na ndako na lali na divisi nzima nayebi kokatala so na biso no boka ensemble lengo boki yo never down no miss papanga sud boka ta bien na roi mabi de Londres obi ngo zo moi quelque chose donc na yebi que de monde libanga ya makam na eti ma awula lisonza la na yebi si yo ambisi na 25 nzembo sama banga ngazi eza ba sama banga 25 chance quoi yebi ayo mo ko kikade yo oya yikade yo mo les aliboso wana zaliboso liboso eza bombe. Oui, on va arriver, mais quand on a eu ce pénal, ça allait dire 4 minutes, parce que nous avons tabalé 6, 7, 8 minutes, nous avons plané. On a vu non, tous en a format à 3, 4 minutes sans les bancs. Pour les bancs, ça a 3 minutes. 3 minutes, parce que c'est une réaction. Non, nous, on a dit, on ça va agir. À tout ça, on a dit, on s'est dit, na bandi gonyata. La soupe, on a compris que, ils ont décidé de passer. Ils ont chiffonné, on a froissé, ils ont repassé. Tangu, aigle. Abanaka kubita, makambo ba woli, batu baboya kango na mboka koyo. Metala lelu. Et lui, il a fait un télé. Tout va comme Olanda. Donc, il y a un coup d'œil. Tout le monde a comme Olanda. Azulanda stratégie. Tout le monde, ça vient dans kuya to ka no to ka ta moi le mois big to na lingo se la ngamo ba jimo ka big ko na yebi ke ngala yebi yo baba mbongo ye na yebi na ki bill il moto ba bele ma voilà akura gare na malukika nini zero ya some booms mirami anzo aga di me undala maka begen robe tanda cheko waninge woblo on a ce qu'on a ça là, on a vu d'angoué, on a cotisé qui bercy. Yakami, oh, mamu dadala mamu, yangama, oh mon amamu, ya pato banda na, oh mon amamu, bang, alari mwananju. We descend to Paris. We the soda omi salami. Alari mwana tum. Usangenda sorry da imang. Ya kibena ba. Phénomène beauté. Madulanda bagaya. C'est passé, musique est passée. Wa ozo savana banda zonga est passé. Tereza no kota chiffonné. Tu es tout malou banalo wakatusha bikuni mato. Ngamu tuna changeant. C'est lui on a bando kopesa dangu ba plan. Le président est vivant. Mais oui, Bob il a témoin. Non, mais l'autre avait venu Kowa Shazu. Oui, na hii makambo ba devela ngaba de putu njuzi ba joli de grâce ba riko akuchi. Donc ndenge ngaka ye apesa pe kalo jiyo po pesa. Rapi na bandu yana dangwe na zuzo mo manka mo na pesa mais moyo ko na mi na zo pena tangi itina sikona ntibi. Antibiotique, lycine. Le roi de Gaulle ba yebiango. On peut servir d'antibiotique la blou monsieur. Ya ina linga ba te couvrir na zala. Aloba te ni ko te afanda ni. Ah do ya dangonde loba. Ya dangonde siko ya za mtu mutu kana ikana kita. Batiki ti passé. Oye pe un esprit au bout de la place. Là on peut mon gonza otish. Ya za mutu kita. Ya yena. Tu ndo balo wakadu chabi kuni mato. Wansini banga ni shamba lunda mushindo. Voilà. Bwanda tukanseba ni murukadila ngana yena. Tetuma lubani bena lulu wakatu chabi kuni mato. Wansini banga ni shamba tulunda mushindo wakatu kanseba ni murukadila ngana. On a changé l'alliance.
na betela ngo kuzunda liboso ni na changer ni c'est Jean Tamisine aganga na ndaku na ngingi mama le roi de Gaulle abengi ba Maxel Simo oyo ko yo mama mwana sandoki tanga yo ko comprendre que monsieur lobo bila boga git mama allez on peut essayer nini oh ça la 6 wana bina pero balo il y a père c'est ça comme mon frère il y a beaucoup de risques parce qu'il est pas dans le projet wana ya bombo yo shino bimagala miti na badangwe asa penza wana na makambo na donc ya lokola na beti loko suko na bakoko na ngai mais tout ça quand comme c'est vite hein ani makombo ya comme c'est vite ba kai suko uti tout tout basala ba discours à président bazo beta solo moi na peme discours ngam na komya oui ah bon yo comme le président discours zoro ba lisusu mais yo pe ngolo ba ka ya makambo ya yebinisa lo wa pacho panda ko me discours na bono pas pour jiponien ça compliqué que nous faire ngenge. Là, nous sommes de retour, hein, Voti Kolandawana, Bercy, Moana, qui est s'exprimer en des cas qui entre Bill Clinton na Jean Tamisine, na Niazaeko sur la pena bien, na Bercy Moana, surtout sur la PC, Bakri, Bolandi, Bill Moutoa Chaud, Bercy P Moutoa Chaud, donc Bango, Zako Zalaka, Kita Nenga Lobby, mais Bercy Moana à retenir, hein, c'est que, Aza peut-être prêt, Yakobe Balanaïna Bill Clinton, mais pas avec Jean Tamisine, donc on sent qu'on a respect par rapport à Jean Tamisine, à même Kotanga Bakri ou ya pesa Gentamicine mais pour Bill Clinton facilement à Kokinaye Kotanga Yango donc on sent que Gentamicine Bill Clinton Bercy moi na bangonyo surtout bana Yangoto bana ya côté moko baibani donc très bien na histoire na bango donc Yango toujours kamwate sur batala msu toujours mon ngo zo bimalelo ça dit que eza batumoko yo bauta déjà na moi misa na bango mais baibana qui vraiment na noté alors li solo Yango ndenge kaka na lobaki na introduction tant tutu kalu jazo régner na wenge wana Bill Clinton tanga yeko bima Bill Clinton aloba ke yaza yeko pesa tutu kaluzi bakri mais boni le sous Bill Clinton tango komi Bill Clinton spawn Macintosh pine à train ntengo kudibende ndenge nini yo pe lisusu Bercy ala yeko pesa yo est-ce que yo za réellement ko pesa tutu kaluzi bakri yo zalaki ya yo to zaki na ko zo yango pe quelque part zo ke na ko pesa et sinon ba inspiration wana yo za yeko sala ko sala bakri oko no pesa tutu kaluji avec l'âge toki patron et sila nango nde okoma ko zoape pa ya Bercy na monaka na musique na biso ndire mingi zalaka bongo soki musicien azali na orchestre et pas ya patron moko monaka azali inspiré azo continuer ko s'inspirer mais une fois qui a commis patron bolembu et koti mais pour na Bill tokolo bakutuka te pour commis patron ezali ke tango azana kati ya maison mère abwaka bakri o Bercy azakoloba ki yenda pesa yango de même temps tutu kalu jazana wenge 4x4 tout terrain Bill Clinton robé ka pesa qui est bakri alors na zone ngana me ko comprendre parce que Bill Clinton a kotaka pe wenge musique maison mais azalaka très jeune azalaka petit donc ba inspiration ngo yeza ko sala ka pesa tutu kaluji et kendaki wapi e bungaki ndenge nini donc musique na biso ezalaka penza andenge ya mutu muso akobima kaza danger nzoka mutu moko na kuzu apesa kana ye makambu donc makambu a sala na mutu moko wenda pesa kana yango parce que mutu ngo petango bozwa yi bo matisi ye moko kuna bozo comprendre te inspiration ngo azaki nango liboso ekei wapi musique na biso eza makambo eza na ba réalité donc toka morali sous-souté mais quand même témoignage ya Bercy par rapport na Gentamicine yango nde kamusinga pe sepelisinga vraiment que koka ke azana respect par rapport na Gentamicine na boy même na kotanga ba cri o ya pesa Gentamicine et pourquoi na Bill ezali modèle wana pourtant Bill Clinton dans la tisaka brassard ou a reconnu ça qui devant les gens que dans minute oyo Bercy nde muto ana makambo pe biso surtout to monaki musala o asala ki surtout tanga ki kokota na maison mère avec cri o boka ki wana ya kitoko mingi tempo mais malheureusement tanga yaki comme un album to monaka neti fuilo kata fumbo ya lobeso yaki nango kolia ye pe emelaki Bercy mwana wana nyos to ezaka ba réalité hein na musique na biso et ba vérité et bimaka nango toujours après par rapport toujours na ba œuvre ba artiste bazo sala o ka mukolo nango moko boye aye kobima voilà moi les solo tonga to échanger na bino to comme na biso na suka so ibo sepeli botike na biso like hein, mais surtout beaucoup qui peut réagir à travers ba commentaires sur za loko moko ya koloba to ya kobakisa mais bo s'abonner pe na
chaîne Nabino DMTV. Ceux qui ont abonné, ou cliquez sur le bouton en rouge, on va s'abonner. Mbalaboko comme peut abonner, comme ça la pété, cloche mon notification qui apparaître, ou cliquez sur le sous-souana et permettre nayo en tout cas ou rater le sous et le comment côté tant en ligne. Tommy Batela COVID-19 tout vaincre yango na noté et c'est na biso to continuer toujours respecter ba mesures barrières hein, pour to mi protéger ba famille na biso pour prévention des makambo yango des meilleures armes na biso contre maladie wana. Merci nabino ba bolandi biso pour na ba quelques minutes nabino bo échanger hein na biso bondimi ko pesa biso yango pour boyoka biso to kuta na bino prochainement sur nzamba ba télébiso. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.